Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Nous sommes 75 ans. Et mais, on le comme ça, vu de loin. Même la catholique, il y a comme nous, madame Moko. De loin, c'est ta carrière. C'est ça, non? Hein? Ben, ça, on a poussé. Il y a qu'on s'est plaint la vie, il y a qu'on jouir dans la vie. Bon, il peut boyko, couvert. Aimé. Et ça m'a bêté. Aux gens associés, on commenté le niveau, il y a escalade. Mais, bon gars, et je commenté. Aimé. Il y a un gros malibala. Même la catholique va lire comme nous une fois. Un peu de vie, nous. Communion. Mais vous allez lire au lien d'autres, il y a Christ. Yo lingini, au lien d'autres Christ, au lien Satan, au lien Joseph, au lien d'autres, il y a Yohani. Vie de loin. Tala, au moins de la loba boy. C'est pas possible. Oh, et la dernière fois, on a eu un problème quand on a commencé à faire un sujet. Vie de loin, ce qu'on trouve solution T. Vu de loin, Naza, non, maïna makila, na nzoto, na posa la CP là. Na eso so retrouver solution de vu de loin. Ngai yeme na ko kanga biloko na ko kende na ozate yo boka ngo libanda. Po ala moni loko na sala te. Merci. Na sala loko te na katanda kuna. Bientôt là 80 ans. Ah, vu de loin. Oye ba tango bien que aux 80. Pourquoi la ndenga dans la 30 ans? D'attendre que la jeune fille carré. T'as la vue de loin. Nazo ebisa yo. Po na zo abona za kuna tango kota sukuna te so. Po to solo la ka ya malonga la mona raté. Masole suka na salon mais yo tina chambre ndenge moko. Na yeba suro na ngala katanda kota. Alors vue de loin na yebisi yo kaka. Buzoba ana na kokota te. Ozo ba ngeza du n'importe quoi. Trouver solution pour la santé na yo. Oni boyeko. Sia. Et monsieur ko boyeke wa. Et mon ki wa. Ko tuna ngate. Na ko luka place na ko ma place na ngina koma. Ah bon? Basi balukaka nini? Basi balukaka nini? Tu m'as décevoir, hein? Tu m'as décevoir. Parce que tina nini yo nangai? Tina nini yo nangai? Non, ils sont faciles à garer. J'adore. Ok, la race c'est la race. La vanne de Schengen na il y a un peu. Mais c'est pas pour la mère pour la vas-y. Non, mon na ebi ndenge ni satisfaire aux madame na. Fille, on met dans un monstre. Ah, le feu m'a dit Pas la CV ou changer toute ta vie. Oui, manobi la bonne. Ole chapia chafia. Nenga ni na yondo yemba. Yondo yemba. Yo moko na ba yemba na ko se la ko mo. Ah, o cheso bia, o mo ni fo cheso bia. Basaranga kwa kuna leo. Napenda sana hapa kwa hiyo. Natina madame Kasalo. Parce que nous c'est la bâtiment ba ko taba ko région na ndako awa.
Madame a dépêché hier. Ah. Ok, pas de souci. Akuta nani kuna nani? Ah, ok, nani. Ah, Irène Moussa, ouais. Merci, pas de souci. Ah, il y a d'autres dépêcheurs. Est-ce qu'on y a vu ça, Irène Moussa, madame de Dieu, madame. Incomparable. Ok, merci. En tout cas, de très bonnes choses. Pas de souci. Aussitôt que nous avons un ensemble. Ok, merci. J'ai apprécié. Na Irène Moussa. Vous de la part de Charlie Mbela. Nalobi boy. Il y a des fois, on a un endroit où on a kimi atteint sur le même point ici, hein. Ah, oh, mais enfin, oh papa. Eh, on a un endroit où on a chaque jour, puis tu me dis ma coco, soit ne bima. Vraiment, on a YouTube, vous avez qui était? Yo, tu sais moi si, il y a beaucoup boy, vous soit le gâté, vous êtes Andrés, il sera nini papa. Et singa kanini gesho mwana ngai. Papa, nene ba, on nini et tout ça quand Gesho. Ngana poto. Omona général grade akum. Omona ba Guinness ma unangola. Même madame Jafar. Nicole Longonda. Ba pesa remarque ba papa. Oza mobali faut kufa mobali. Oui, normalement. Moi ça m'a bête. Mais moi ça na bosengai ya bopikiliki ba bukundu. Wakati bwa yo tata bwaye. Bosala nini na vida? Papa oza papa mona sikalo makasi, vraiment oza o pesa nga ba respect o isingi papa pesa na mona na. Via aza mwasi na ngana lingara mingi. Et puis ngana mona mwasi wana toza na sekelemo moko. Oui mais zani, Nini papa? ah papa vide Na kisa tata yo geto. Wana yo geto Dans le photo à rideau. ah papa banda. Yo kumona mtu moko mukende kile kula gisho umetize mwasi munene kula via ukutumiza nini? Pomade awatoza. Pomade awatoza. C'est-à-dire awatoza na nyoso. Ah bon? Pomade ezo servir na basi na mibali. Na ndenge nini kesho? Je m'en vais pour t'expliquer papa na ngayo. Ça na zawana pona yo. Ngaye. Vie ya ndinga zawana pomade. Talaka encore atie ndenge yo luli yango. Ndenge yo kageli yango ba photo. C'est grâce à pomade awatoza ils ont développé corps ya mono ya mwasi. Talaka si ma vie. Talaka liboso ya vie. Biloko boma. Zoto za degré. Siko pona nga mobali. Yango zo développer lisusu ngape na kuzu. Comprendre masolo ya kati l'intimité na biso mobali ba bijou na biso mobali pona vie ya atika la fidèle vie na place au pelete na pesa kae oya lingi ye ba pesa nga oyo nga na lingi Donc c'est que vos cabanake. soko sali yo na mona Commandant José. Vous continuez mon nduki na mufanzi mais il est pour vous piquer. Nandi mati? mais ngai vie ya le ba problème pour yi traka gani et puis ya kwa kama so sentiment ako ni ngo ko bet masolo pa camarade amuli le manangula ngai gesho mais ba pucho ko mo ba problème non na za kuna vie ya mais nous entre na dino mama ni kiri yo ba Mais comment ça comment on le coup la grève faut-il lié? ah non Mais je papi za kombile ba ndo programme. Yelo la singa yi. Au moins pour la pomade oyo awa toza. Photo passeport. ah papa na no Kanoni kusinga tiko shiki. Ah yo. Antonia. mais oya na ina Naleka kaka. Nazo nzita yo. Introduction. papa na ngai on peut opiner la yo
Mais puis sur le coup, tu kabanaka. Mais pour ça, sur le fond, aux oiseaux. Voilà une très bonne question. Ah bon? 70 rue Macardé, Paris Château Rouge. Wana soko komika wana. Maintenant comme il y a un roi magicien, au bêtis sur le docteur Jafar Awa. Au temps qu'il faut maintenant moi signer Nicole Longonda. Mais que kamusinga oyi bangonde. Mais hier, comment dit commandant Bravo? Ah. Mobile et maman Mimi. Ndenge mutabeti nga lisolo. Tango yo yebisinga ke yangonde ezosala Mississippi bobokundu banchoto bayo yango na ndemi. Mais type wana nga naza ko apprécier fort docteur Jafar wana. Ah bon? Mais non, moi na mboka mandimi akena ba recherche makasi. Soko sali pomade oyo. Mo ko mikolo bele ovani ngo pna. Géré nan. Eza couleur oyo. Nabisio. Oh nazo noté. Oh. Dila. Soir. Na rola tsekende na Hollande. Yena papa na ngai, kende na Hollande. Mwana mukia beta kambunda. Bakolo pe babina. Ya mwana yo sala ngo. Komiki sala ko pe bikisiwa. Ah papa na ngai ndi komiki. Joël photo mbeki. Nazo ya kuna papa. Ah papa de loin. Ok, pas comme un petit pareil, Sylvie Kabir. Il y a bien que moi aussi, la grosse baleine, Sylvie Kabir. Je peux en avoir un temps, mais il faut que vous ayez vous avez aboué. Tala, oui bien. Ben, rien, tout ça dans la vie. Oui, ça l'eau, quand on a la vie, et comme il si je regrette, je vais continuer le boulot. Je vais vraiment vivre. Donc, on a évité si on a donc imagine ndena za bona baki peut-être sur na koina maboko ya mobali mwa mukolo ndete lobaka ke soza maboko mobali mwa mukolo za bien encadré akotia à l'aise na nyonso ya on a mona pas vie de loin yango te mimi ya kusuka te ko pardon ngulu ka dise lo nini mais elo nini oh you don't bien au lit au la tamni libande ya katite na oli ya te na ola ta so tellement wa para mo bité moi moi sur casa maman libanda kati na chambre donc mo vana la dinga ngambe na vraiment comme na zala na ngafumana docteur na ngaya feli pele sina ime na kiangola na biko kolela zana nga docteur feli matindi na nga presse kata na mo video no aye ba bitem de ke luanda na ebite so lobi ezali ya na ekukuta libala ona ko ko maman video na zo koka eloko temi donc pour satisfaire ngai ti le bas sentiment na ngale te miso zo comprendre donc eza quoi ya na leki alors pour satisfaire nga vraiment te ba besoin na ngai oti ke mimi tema na ganga to swana donc nyonso ekoki kosalima na bite tout comment photo solola po ba libala ko dialogue na ndimaka déjà komema tata nanga mokolo wana nayesinga bi papa yebisanga vraiment juste eloko nini oyo ezosalaki yo okoka kokomisa ngai te place ongana olinga nakoma age moza makasi na kotala boye malgré age esei ntango amekaki kovandi nde naye kocomprendre une chose mbi azaka excité na basi oyo baza bapoitrine lokwa yo boye moni abi ntango aza so azotala yango omona ezostimule donc ezoactive ye sikoyo ngai tala teki nga bi te mimi mpe azalaka boye te o mimi ozalaka nango mpe boye te yango abi te nalingi mobali nanga mingi nangi mpe kobebisa foye nanga te po nangi nayeba mimi na ngai eza ndeni osali nini mpo lokoma
secret na ngai yango pomade awa toza 100% naturel. Pomade nini? Awa toza. Awa toza. Awa toza. So ningo kuma lokwanga. Si omoni secret na nga na vandela na libala na nga eza awa toza. 100% naturel. Oh, so pour lingo kuma na ba fesse, lingo kuma na ba mon poitrine moins élevé quoi. Awa toza. De sauf moi son a utilisé on donne comment? Netio. Ils ont ça la moi si azala ngebu ngebu. Ce qui moi si au tambour sali un pas de pas mi bali nyonso. Bazo oui. Awa toza. Ils a produit moko naturel. Muta sali yango mwana mboka. Jean-Claude Jafar. Et solo. Awa toza la congolaise. Ça mi na mwana mboka Jean-Claude Jafar. Les inconvénients mon. Et l'eau eza na mboka. Nini nazi oyo wana eza cadeau naza nango na ndako ya solo eza ona pesi yo cadeau kende osala yo moko yo pesa bomba ndakala no komisa ta muninga te eza secret babomba yango bapanza yango kitoko fo yebisa mutu so to basi te mama ponga peta na otambola batu ba sentir tinga pe ba tourner za nini na pe na bi awa toza ah toza la congolaise voilà merci beaucoup nga pe na kena ko meka mais oui c'est n'importe mon temps il va notice mon ministre ça na moni merci beaucoup j'ai aimé bien bien la passe au suite secret à Libala. Très amusant hein? Et très mignon. Awa toza eza pomade oyo eza kosala mobali azala mobali. Awa toza esalami na mwana mboka congolais. Moto akosa yo te. Awa tozali ezali marque ya Dr Jean-Claude Jafar. Awa toza la congolaise. Ndenge bazali kobenga Madame Jafar Jean-Claude. Awa toza na nyonso. To se limiter kate na pomade oyo ekoki kosala basi bazala na mabele to na ba fesse. Ezali ya suki, tant tozoba ki toza na nyonso, ezali pomade ya beauté, tant tozoba ki toza na nyonso, c'est-à-dire awa tozali na nyonso. Awa toza eza ya mwana mboka congolais. Awa toza eleki nyonso. Awa toza non 100% naturel. Awa toza makasi ya mibali. Awa toza non beauté ya basi. Awa toza na nyonso. Awa toza la congolaise.